Voilà. Ah, Prince Bakali au calme. Poto ya Belgique. Liège Kitoko. Liège Danzé. Naomela naolia na kati ya Liège. Bana latino oye. Mwana roi Dimanche ozala ba merveille Rambo Général Bediago, ba Volca, ba bébé J3. Dimanche na ozala bino na kati ya Paris wana to mona Tour Eiffel ensemble. Boyebit to kota. Dimanche na ozala wana. Na mon mokile ningani nalia semu nalia na ngai misu. Dimanche na zawana na kati ya Paris. Liège Kitoko, Liège Gou. Naza na kati ya Liège. Voilà. Prince Bakali akimite me akendaki pozala penepene ya Rafini Tumba bolingo na ye ya secret. Prince Bakali na Liège akendaki na corps le grand mopa wa yebi pe bisika kei aza na famille aza pe na batu ya le grand mopao pe akendaki surtout pona Rafini Tumba. Rafini Tumba na bazemi na ye ya lokuta mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Prince Bakali akimite. Azape na posa ya kokima te. Killer o alobelaka le grand mopao akimi. Me akimi ndenge bakimaka te. Akimi est stratégique. Wana bokoyoka message yango pa ya ye moko merveille Rambo soko alingi koloba soko azali autorisé mais pour le moment o bokozwa ezakaka info comme tel kokozala ya solo po kokima ya killer ya ndeko na biso wana ekomamaki tina Angelou Santerre. Mais ya Bakali bakomaki te po akimi te. Ya ndeko na biso ya mobali soki bakomi yango eza te po bosala avis de recherche mais ezali po na koyeba ke aza susu wana te akimi. Menga papa robo na lobi na bino pe na reconfirme bino kokima ya ndeko na biso wana ezali système et stratégie. Bandeko lelo mukolo ngulu aliaka mwana na ye. Mengai naza ngulu te pe na kosenga na bangulu bozala calme. Bokima kima. Alors bandeko awa tozolobela makambo ngulu te mais tozolobela ndeko oyo akimi pona koyeba makambo ya solo makambo ekouta kaka na muto amemaki ye. Muto amemi ye ezali le grand mopao. Alors Angelou Santerre ba Facebook wana ezali ba merveille Yamado non merveille Rambo azawana pona ko informer porte-parole yende mutu makambo akoloba yango wana tokondima. Yango wana nde ezali makambo oyo ya solo. Makambo oyo kolobama na ba minoko batu wana ezali
maloba ya kokipete po bango te mutu basalaki ba Prince Bakali na bandeko mosusu baya poto. Bayebi pe voyage ya le grand Mopao te, bayebi pe ezongeli na ye te. Le grand Mopao a voyagé comme diplomate, a voyagé comme ambassadeur ya culture, alors a voyagé diplomate aza na droit na batu na ye, akoya na bango, akoko mema cuisinier na ye, akoko mema photographe na ye, akoko mema coiffeur na ye, parce que aza diplomate congolais. Donc le grand Mopao akoko tambula pe na voiture ya ye batie matricule CD corps diplomate. Ezo senga te asala na ambassade to azala ambassadeur. Mais le kola aza diplomate, même matricule la voiture na ye ekoko zala bongo. Alors contravention bosana ata parquet bisika ba parkaka te. Mais tozolobela wana te, tozolobela Prince Bakali a parqué na Liège po aliande Rafini Tumba. Rafini Tumba akufela Prince Bakali na ndenge ya kosakana te. Po Prince Bakali aleki Docteur Kitingi. Docteur Kitingi azali na koloba te mobali ya Rafini Tumba mazali motoyo ya suka na kata Congo apesaki Rafini Tumba bilengi ya solo. Na ndenge ya biso bato mangala tokokoloba lokola bimaki na ye mobali na ye. Mais bon, tobenga o tokobenga, mais Rafini Tumba muta suka oya bima na ye te, mais muta suka oya komisaki ye tina suka ezalaki kaka Docteur Kitingi. Yango wana atala Bakali akalikila Bakali kitoko, Bakali pesa kalikila ye mabete ikara, solola na kacha net, tango Bakali akomi lobela makamba vitrine, mbala moko Rafini Tumba bisika zalaki, abwakele ba message komeka koto te nazali awa. Alors Prince Bakali a hésité te, mbala moko akota na neo tam akosi azokende na Verviers, akende ko prier na Mama Charlotte, mais batikele kaka na Liège, akozwa train akokende moko ata bis. Kokita kiti, Rafini Tumba aye kozwa ye, ale akei, apese nanu bilengi, sima batiki ye, bisika bomoni azolia en famille. Pona kozonga na kanisa akopesa lisusu Rafini Tumba biloko. Eloko Rafini Tumba alingaka yango wana. Alors Rafini Tumba pe asali malamu, aboyi Prince Bakali alala pa na ye, ezate po biso toyeba, mezali kaka boyebi Rafini Tumba après avoir bilengi soka meli mingi bosangisi na bilengi suka nango soki mbetu botiaki bachasete. En tout cas akokosela bana, mais bana pe banda bakola akokosela susu nani na ndimita akokosela Prince Bakali. Yango wana ata bilengi elekaki ya ndenge nini, Rafini Tumba asataki papier wana avalala, alobi Prince Bakali kende kaka zwa papier oyo, eza papier ya héros, eza billet vert, kende luke sika kolala. Le Prince Bakali ayebaki deja azana bato na Liège, azana famille, abenga kaka boye, akende bomoni epe kuna. Mais le grand Mopao, Merveille Rambo, bango tu bayebi Prince Bakali akimite, akoki pe kokima te, surtout lokola alie Ken Piana, akolinga te amikitisa, akolinga te asambwa, akolinga te surtout ekoma o yakimi Ken Piana akimite. Po te moni le ketchu sa rapidité, asaleli bango video na Facebook, aomisite parce que ye pesa ko bwaka misu,
pamba te ayebaki ye aye poto akoki visa pamba ba misusu bakozwa vertige keni piana yaki na compte ya le King Fally Ipupa mais sikoyo amoni keni piana ye moko Frank Stema azobeta ngo dada aleki le Ketu na nombre de mikili sikoyo ekomi Prince Bakali alors le Ketu azobanga ekoma tour à janvier mais sur et certain janvier akoya mais janvier akosala buzoba wana te aya azonga ezala bamemi ye na premier ministre en tout cas akobeta oyo kaka toyebi mwis ya zazaza nga moko papa robo nakende zwa ye mpe nakokimisa ye na live en direct bozomona tibi esika kobwaka ngunda en tout cas akotikala libela wa po janvier soka ye poto akoya te po atambola akoya nde po atikala alors Rafini Tumba asepeli ayoki elengi ya nani Prince Bakali. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.